Bon, na kolo ke merci na mutuna na yo. Ezali passe be mawa ya komona batu na raisonnement tel que oyo oti koloba. Biso to kanisaki ki koya na bino na potoa et koyi ko apporter quelque chose na mituna bino. Ya soki boye na mboka ba porter un plus. Mais constant quand même malheureux il y a que batu batikali même na Congo bazali quand même ko raisonner plus instruit plus sage que oyo na ye ko kuté pas boye. Mais muto afandi na ijofa ko raisonner ba raisonnement yité ko lo ba passer bazo ko sabiso pour passer la bima bien fois finga bila balimbo ko ba komisa ba passer nyoso ba politicien. Si ça peut passer là, il y a bien, il faut finir à Kabila. Ou soit dans un discours politique. La boye politique, ce n'est pas un combattant, mais comme un politicien. Politique, la politique, si tu ne veux pas de la politique s'occupera de... Obligé, je suis seul maître de ma vie. Un combattant, mais comme un politicien. Est-ce que évêque Pascal Mukuna azali komona maye ezali kolekana mboka parce que ngata on a lo barabota on biso toza ko poser ba question to posera plus na baoyo bango bakokai koloba awa nazali koloba na mingi o toza ko yoka bango baza koloba balobi que il y a des femmes violées dans l'est il y a pays na biso balobi que il y a plus de 8 millions de morts na mboka na biso. Pourquoi na ba maté na bino bozali ko marteler angote chaque jour que congolais tala oezo le karamboka to sambela pona ba distraction et les kakana ba télévision nyos Sarkozy azela pourquoi vous autonité puisque ba mindele nde ba maître ya monde pourquoi vous autonité Sarkozy te banen beso perse bituma nambo donc ba crime wana nyos ezo le kana est et le kana télévision na Kinshasa. Écoutez ba tu bazeli ko yana bituma na Afrique ça banen n'est-ce pas Mindele? Donc, c'est quoi Bissonde, Tokameti, Bitoma, tu qu'on a pas violé bat. Aux autres raisonnements, wana. Tebalobi, évêque Pascal Mukuna, a sala kanini pour que, a participé, na mao. Ici, un tenga les pasteurs, j'ai pris pour Namboka, n'a celui côté bateau, banan zambe, n'a côté na makamba politique. Même ceux qui babomi, bande konayo, proche, pembeni na yo. Tant que je suis yaki akutaki Israélien bazaki na bumu ya barome okoyi bisanga place alobaki makamba barome ya kokota kuna ba totel mesikoto kana kubenga na barome ce n'est pas mon travail batuna ba camera batuna ba politicien ba kotuna pasteur. Pourquoi les autres nous sommes soulever le remoro ya Jésus tangayaki akutaki boumbu ya ba israélien na ba romain n'habite soko ko approfondir bango eza quoi na soto na boye na Congo il n'y a pas que l'église réveil ba musulman ba zakuna ba catholique ba zakuna ba tuna ba musulman te ba landara bino ndemi non ko lande biso mingi lingo bani eza bêtise yoka na Kinshasa ba bien que tu sais qu'il y a pourquoi voilà. C'est plus qu'il y a élection ezali bango ba bité élection ezali et pas ne biso soko lingo au renverser Kabila il y a que élection ezali ngana kanisa ke to kuta bato bazana logique ya tozana ba candidat na biso mitana bazo yakuna pour tous au pouvoir par les yeux. C'est pour cela yoki na lobi que ceux qui bango bazana besoin ko libérer Moka ils traînent na internet pour rien baki te Kinshasa Kabila c'est sur place mais il ne faut pas qu'on s'en prenne na ba musicien qu'on s'en prenne musicien qu'on change na Congo passer à quoi bosakana ba passer en français l'union fait la force non na solo boboy bosakana ba passer français ao balobakani na Sarkozy est-ce que c'est mon travail nga passer ngai na boya politique combattant moko ko sala nga politicien. Donc et comme sikoyo en tant que soki tolobi tocha évêque Mukuna en tant que humain position na bango wana est-ce que
vous pensez que Bazali a raison, il y a ça la boye pour situation moro boye quelconque en tant que humain, aux arguments que les arguments marché était na mboka. Le col na mboka les arguments marché était, il faut que bête ba musicien, il faut que bête ba pasteur, que côté nanda kuna nzambe, c'est ça pour nayo. C'est honteux pour le Congo, même ba Camerounais, ba Sénégalais, ba muso ba prendre le biloko boye, c'est la honte. C'est la honte. Si vous avez ce qui va mourir maintenant, Kabila est chef de l'État. Ce qui a besoin de passer par le tokenité. Ce qui est que ce qui passe à la commune à Koutana Kabila, balé. Ce qui passe à Koutana Kabila, balé. Bon, on est bango pe bagoya. Bako bengi sabatu, bako ndima bango bien bago nimbagote. Ou bien, écoutez mon frère, ou bien balengi, tout ce qui va se désobéir, na chef wana ndesi ko mutu ya solo bongo le bino pe bokozwa ba désobéir bino pe na bato. Donc ngai en tant que pasteur Bible les a recommandé ngai ko respecter autorité établie, mais ce ko bato ba zeli sur place pouvoir ni les angi répression. Donc vous allez ko le bana bande ko bino ba zeli sur place que vous allez le ko besoin salté ce que ça pété pourquoi vous en poto. Il fallait vous fendre kuna kokima koya se kokimi basoda wana. Mon frère naza pasteur na kutika la pasteur, ce n'est pas koloba kebolé ndiye kobangisa ngai, puisque même Kabila yebi que le fait que ta politique et que jamais à cause de la publicité il y a un politicien. Est-ce que en tant que pasteur on a quand même dans l'information que ta mususu yote baninga no mususu ba kota pe na politique pour que ba soit quand même moi quelque chose pour na ba solo la malamu pour tel ou tel parti. Au moins l'air besoin ba quelque chose wana, c'est puisque vous allez causer la légion na méthode Mobutu azalaki na yango. Mais je vous dis que Kabila zana méthode wana te. Ya okutana ya pese mbongo. Tout le monde se kutana Kabila. Kabila pese combien? Se kutana nae? Zela papa. Na kutana ngaba kuzino se na kutana kana bango. Na zako conduire multitude ya batu na Congo. Autorité de la place, tu peux avoir besoin de moi. Message ni no meme la raba conduite. Non, na kolo bango te plus que ba combattant ba lobby. C'est quoi il faut na le baké na meme la bango message d'évangile pour na banga ba combattant. Ne solo kana bango oyo e bongena sur na bango na mukolo wana, ça m'engage que moi-même. Mais mon frère, les rosolo ba passer mon sous. Ngwanda za na mboko oyo. Asangisa ka bato azolo. Les ngwanda zaki na Mobutu. Azaki passer te. Qui passait dans l'Inde, c'est qui a saint. Ce qui se passait dans le Kuna, à Zana Mobutu, là il devient diable. Ngwandele, c'est qui n'a qui chasse, c'est qui pasteur. Et tu les lois, c'est lui qui réclamait qui passait Rwanda. Mais pourquoi Mobutu n'a qu'à y été? Mais il y a ça passer, pourquoi je sens que c'est ça dans ma politique? Mais pour ça qu'on s'en prend dans le qui chasse, pourquoi? Ce qui pasteur à Zana qui chasse a trouvé que, à quoi contre le monde politique, ça lui engage que lui. Vous en avez bateau gauche, vous en avez bateau droite. Mais évêque Pascal, il y a ça Moutawapi pour le Bimaramba gauche, na droite, Mouta MLC, il y a UDPS, il y a PPRD. Naza UDPS, naza PPRDT, naza LIP, MLFT. Naï na pona milieu du village. Et là, na bandi ko le makambo yo, et ce qui pona ba combattant de batinda ngate. Ça va combattant, n'a so benga bango bagarre civil. Il y a une garde civile. Acte besoin posé, naye na poto. Parfois les amenda sele que na vivre. Bagarde civil oya biso akala wana ba DSP. Nde ba bandi mouvement ya ba combattant. D'après maintenant ce que je vois. Puisque acte besoin posé, ils allaient acte besoin poser dans chasse. Il y a terrorisme. Biso tolobi. Boka mutolo ba biso sote. Nde binoko ba komela biso kuna. Qui chasse makambo évoluer, c'est la démocratie. Na yebisi bino nouveau solution ya bokoko atterrissage na Château Rouge mama langa mo piki ndenge balobaka na ba mongo. Conzo Force est maintenant disponible dans toutes les boutiques Afro en Europe, Canada et États-Unis. Pour avoir les adresses des boutiques proches de chez vous, contactez-nous par WhatsApp. Conzo Force, le secret du grand-père du village de 70 ans qui a 7 femmes.